Le chauffeur a sali vraiment eza mabe. Bota les sikanzela ezali. Soki excès de vitesse soki nini aye ko koma koto yo ndenge nini na matembela bato bebi boye ko koma kuna ndenge nini. Excès de vitesse eza bien te. Yango wato senga soki bazo tamisa mutuka il faut ko kela na vitesse moko e koki kokende pona koyeba nini. Excès de vitesse ta ndenge ndeko akomi boye apoti na libulu eza bien te vraiment. Le premier c'est déjà major puis ça a dit Petit peu pendant témoigner. bien. Et le connaît et salaki n'engwana frein. So kazagi na maîtrise. En tout cas ba tout nyonso na ba faire na biso tout au teka pembeni en tout cas pour le moment Nzambe akumisama abatela ba village open Nzambe abatela bango baninga nyonso pe bazawa ya bilanga pe musu ba mama bakangaki mais moko azaki abande ko sokola wana heureusement façon camion keneli le quoi avion le quoi sauter terrasse et pourtant maman oyo auti ko longaka siko maman oyo auti ko longaka siko donc maman oyo ndeko pardon nde action wana eko salama biso tozana ngamba ya palais du peuple nde tomoni pena camion komi le quoi avion c'est la première fois banda na bota ngana no sogola ti mutugo nde ngana mona ngona atanda mbati ilo chikoya na mbati ana atanja ngona bubububu tina baluka boye na momba mutuka mbamo ile ngana kimya ya so tuka ile azada akuna tinenga père ana kiti mama mwa no sogola ado sa bioni aba mkala o ti mama na lo mwa kidea mutuke ile kimba so mera na zalagi même on va couper sur place. Vous savez ça que maman ou toi ça. OK, azara kuna. Yo mkulu bochu wa moni nini alopolo ba. Facile. Ego mata. Soke matinga na basala bino wa quelque chose. Yo ça va na ego mata. On va démarrer on a bien fait. Parce que là, papa, où est malade? ayebaki yango ye moko alobi aza na problème ya frein ayebaki bandeko balobi soki moto azwi problème biso toza mpona sécurité toza na sécurité biloko tosalaka mosala toza na droit ya nyonso mosala tosala
ndeko mutuka wana esa nini ebima lokola bano basalaka balobi bakokovar remorquage eya kobenda yango nde bazoseka yango malembe nde toto